Lelo na Nord Kivu va force armée ya RDC va repousser attaque ya ba rebelle M23 na Burumbu posa ya mokonzi ya mboka ezali bongo que bitumba ya Est République du Congo esila po yango eumeli tango molai. Parmi ba élèves finalistes au basali dissertation mokolo ya lundi lobi eleki artiste musicien héritier Watanabe pe azalaki na kati na bango pe mama moko azalaki wana ya 57 ans Sarah Kapinga oyo pe azali ko présenter édition ya examen d'état oyo baloba classe ezalaka na retardé. Mbote édition le bandi tikato fongola yango na ministre ya communication o atelemi libongo ko sala réunion munene pour na commission o ko mettre place pour na contrôle ya conformité ya secteur ya audiovisuel pour na kotia ordre pe ko nettoyer secteur o kotaki mambutu mbutu tango molai bolanda image pe commentaire o na cadre ya kotia ordre na secteur na ye akumbelaka ministre ya communication pe média Patrick Muyaya atenaki réunion moko lobi na cabinet na ye na commission ya contrôle ya conformité ya acteur oyo ba evraka na secteur ya audiovisuel public pe privé. But ya réunion yango ezalaki pona ko lutter contre des ordres oyo ezali ko réunir na secteur ya média pe audiovisuel. Réunion oyo est tout juste après tenir ya ba état généraux ya communication pe média kaka na souci ya ko nettoyer sphère médiatique oyo ekotaki bouye ke makasi na mboka na biso eza normal. Lelo attaque moko ba rebelle Adolf esalemaki na territoire ya Nyiragongo kuna na Nord Kivu Biscapi FARDC ezalaki wana mpona ko repousser kati panique ezalaki makasi panique totale et saleki ko population ba vide esika wana bolanda image pe commentaire oyo. Rebelle M23 ba attaqué position de la force armée de la République démocratique du Congo na Bulumba, entité située dans le territoire de Nyiragongo, mardi 24 mai 2022 à Lelo. Na koyoka plusieurs sources sur place depuis 3 heures du matin de bâtir ezalaki koyoka na partie est de la République démocratique du Congo. Quelques heures après, FARDC ba repousser ba sayon na heure ya rédaction oyo tobandi koyebisa bino makambo oyo affrontement ezalaki nano en cours na niveau ya colline de Nyungu na position ya armée congolaise wa bisika bazalaki attaqué pe bango bazongisaki kozongisa banguna mosika population ya Bulumba pe Kibumba na bazalaki ko paniquer pe bavidaki esika yango bature oyo bande ko betama mingi bazui direction ya Moningi pe bamususu bakei na Goma toujours na Nord Kivu kasi mingi batobeye bazali koloba ke attaque yango ezalaki nde attaque ya ba militaire rwandais oyo bakotaki pona koya ko revendiquer lobby eleki babaki ke bombardement moko alors que FARDC bande ko bunala M23 ekwelaki bango kuna na Rwanda kasi mituna ezali kokoba ya ba autorité ya mboka nde bapesa éclaircissement sur dimension ya attaque oyo esalemi moko na lelo na République démocratique du Congo. Jusque là bilan officiel ya ba mort to ba blessé epesami nanu te kasi panique totale pe ba population ba kimi Kinshasa eleki partout. Désormais, la station service Ekokangama na 22h heure de Kinshasa et Zalaki Bongo résolution et Jomaki entre ba pétrolier pe gouvernement congolais pour nanini bolanda. Ba station service ba yokani na directeur ya cabinet ministre des hydrocarbures de fermer au plus tard avant 22h. Depuis quelques jours, ba station service ba koma kokanga na 18h yango ezalaki lokola inacceptable na ngambo ya population, raison pour laquelle ba zalaki convoqué na ministre hydrocarbures wa bisika réunion moko esalimaki na ba société pétrolière pour na ko discuter pour ko luka solution ndenge directeur ya cabinet ministre hydrocarbures atalisaki basi Augustin Ngouba a
rassurer que pénurie ya ba produit ya carburant na Kinshasa ezali te mais ezali bongo racté dû à situation tendue ezali ko concerner mokili mobimba azali kotalisa ko tozali na quasi en rupture mais ezali nécessaire pour na kosala nyonso pour que situation ezala résolue rapidement ndenge atalisa qui annoncé que bato moko ezali koya situation et kozala résolue en même temps azali kozwa nyonso en charge pe accompagnement pour que population ezanga pa produit pétrolière na kati na bango te. Il faut alors kozala na sens ya vérité à tout prix pe lisusu ezali nécessaire que crise yango na niveau mondial kaka na RDC prix ya ba produits pétroliers na monde entier et mati kasi anato mukati di Congo subvention ya gouvernement ezali kozala ko yango emata makasi te pona koluka ndenge nini population akovanda quand même na kimia concrètement ba société aérienne internationale bazali ko devoir désormais ko procurer ba jet selon vérité de prix pona koluka que subvention ya gouvernement et ça la que prix ezala toujours ndenge ezala qui sera directeur à cabinet ministre DJ Boudimbo disposition nécessaire ici ezwami pona kosala ko ba carburant et respecter vérité à prix et matamalamu te pour koyeba que perturbation moko esalemaki récemment toute population atalisaki que komi pona kosomba carburant na ba station service il faut ko futa mbongo esalaki malamu mingi te awa gouvernement akoti likambo yango atalisi que solution et komona na le plus vite que possible Kinshasa et l'équipe partout. Somba yango bisika nyonso lingi ezotekama spaghetti roni pe macaroni rone na prix ya malonga kasi tala bien logo ya Beltesco ezanga te. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakeni musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kaka ezala petite ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakite tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité, on continue. Kasingala a to proposer bino ba émission kindoki politique ezala kibongona toto lokota pena papin tumba combattant ya IDPS ezala kindereni bolanda ba analyse politique au basali a
Ce qui était fait politique, c'est ça ma belle Congolais. Congolais, fait politique, mais Joseph Kabila, président, ouais, les qui a la famille politique, comme on FCC, parti comme on PPRD. Moïse Azan ensemble, Moïse Azan candidat président de la République. Est-ce que Moïse va voter quand Katanga? Moi je connais Moïse dans l'Équateur, si vous faites politique, vous avez fait ce qui parti na bango balingi bayokan et vous avez un niveau te ya bakatangé te et vous avez un directoire national ne ba koyoka ba sala alliance c'est ça problème te menali kambo bakatangé bongo bani ke bangi ba sala katanga bi sakanda président depuis moko c'est que ngo ba on a simbate non na ndenge ya katangé ko simbate parce que ba parti moko et sima au plus fort de la sécession katangaise chumba sala ki be basendo bazaki bazaki côté moto so mo na Congo province va rosa na engagement na yebiso mama na ekotikalaka ko simbate ezolo mama que pouvoir il faut zonga katanga. Non, wana est faux. Wana est faux. Parce que pour président de l'Épique, comme président de l'Épique, c'est Katanga doit voter. Président de l'Épique, comme président de Katanga. Yango wana passé tant que sur la Makambo, yango moni na to bino. Ba famille politique ya Kabila. Nazo bané pas te Katanga te, mais tant que Kabila. Atike la biso Makambo ma beti lo toujours souffrir. Babilo ko tira sur l'élection un tour wana. Congo est un pays moko vaste, 80 fois plus que la Belgique et c'est une élection à deux tours. On a aussi ça ma leader local on a leader d'abord face à la leader local et puis leader national nous moni ba alliance Congo ezamboka ba déjà on a alliance na ba biloko yo oui et gros salama pour voter président mo ba 11% comme président bimaka na Katanga ma bé ba premier tour ya ma bé ba un tour yango toujours monao il faut deux tours ça le premier tour deux ba robima maintenant ils doivent avoir des grandes alliances nous mona ngayo yo na zusu ki président luba moko bimaki na deuxième tour na memi ne kwate na talisi bande ko nanga kaka ne kwate on ndeko nanga pe mususu aye na mukongo moko to tutani ngani ne kwate to bibisi leader moko na suka biso to ndimi yo to kondima e okomona leader on a un ancrage national mais soki bozanga biloko ba un tour pour se trouver président moko 16% ba voter kana bango kuna to ça journaliste nga eloko nazo senga na kanisi na po banda ko emboîter langage ya président tant que président zolo ba avec système scolaire na biso ezamabe ba professeur basiliki ngana yo to kamata mwana o assisté examen de temps na 2002 to bana pour to bana na 2002 mais classe c'est kufa de soya wana so ba bika c'est kufa ngolo banini façon ta mususu biso ou be ba papa na so batangaka na 80 et ça les bana ba otanga lelo te tu se comprendre et à l'obité à ça les bana ba otanga lelo te et ça m'a comme belé biso tangaka ba grand pas ba belé les sauter. Ok muto ya mabe o azobunisa président de la République au sein du parti o a commis le maillon le plus faible banango baati lukweba au sein de l'IDPS Augustin Kabuya Lunyeka. Oh là là. Donc yango zo mona biso tozo wele alors comment on a redynamisé parti azobongisa ba fédéraux de part et d'autre. Nana kosio Kabuya selo kana Kabuya zolo bozonga ba selil biso da tokena ba selil banda kalati yozo mona Kabuya papa bolingi ordre te to lingi ordre zonga mais ordre ngeko zonga non et non avec la personne de Kabuya parce que la personne de Kabuya il a détruit il a intérêt même l'IDPS le IDPS c'est celui IDPS e bagater IDPS je Tshisekedi to on a pouvoir le lozo sentir que IDPS ne chauffe pas IDPS c'est celui IDPS c'est la guité mozo mona ba aventure zo sala ma Augustin Kabuya musala na ye priorité ya batoyo ba mona ki souffrance na IDPS te oh biso toza ba pion toza ba élément moko il a fallu IDPS un parti politique tant azora pouvoir et sengeli en moi bon c'est déjà ba candidat ya ba candidat na ye aux élections présidentielles aux élections donc il y a beaucoup de blocs à éviter parce que il est déjà 3 ans 5 mois IDPS siège zate IDPS ba candidat mais maquette on est déjà tuna lunyeka lo ba lunyeka Augustin eloko na oche maquette wana utu tuna yemoka ebibilo na chaka sekenda wapi na ba cede na ba fédération na ba cellule na ba section tout ça ka ba se banzete mbula se beti bozanga nesiko sanga moko mona les partis politiques wa mike to lo barawana baza ko parti au pouvoir yango lobi l'idée sur ya mabe l'idée sur opoleza ka de ce Augustin Kabuya photo longola mais dossier ya congrès ceux qui wapi congrès bon yango ne kasi yango ne toki ne congrès sai to bengane bien avant ti congrès qui ne to benga ça congrès bolongole ndeni c'est longola ye tanga ande ko financer tangu ya bande ko financer ba tout quelque chose pour ça ba dégagation longola Kabundi ya pe kana ndemo biso to bengana Kabundi ça est complot et c'est un complot Kabuya ah bon
Et c'est Blo Kabouya Moutasala qui en c'est Kabouya. Les responsables au Bengana Kaboul, c'est Kabouya. Vous pensez pas qu'il y a un problème dans Katia IDPS, les leus fragilisés, bino face IDPS fait partie des masses. Ce n'est pas un parti de cadre. Nous, aux masses, il n'y a pas un problème. Si aujourd'hui, nous avons Selgama Segina Félix, nous avons Motoneni Nepelay. Très bien. Les lobes parlementaires debout, solo ni bolanda na reportage oyo. oyebi ke badéclaration moko esalemi na Katanga ezali badéclaration moko très dangereuse. Groupe ya baindividu bokolanda meme na ba-RFI lobi elekaki balobi biso tozosala makasi esengeli bakatange barécupere pouvoir na bango. Tokotika kolinga badéclaration ya bongo te tomoni ke mboka na biso ekomi en danger parce que bakongo mpe bakoloba esengeli to récupere pouvoir, bangala mpe bakoloba esengeli to récupere pouvoir, bakasaye mpe bakosala déclaration yango nde boyoki bakatange mosusu batelemi bakomportement wana. Forum esalemi ya Lubumbashi sanari na var ya bakongole ezali groupe ya baindividu oyo basangani mpona intere na bango, ezali groupe ya baindividu, ezali problème ya bakatange te. Kongo ezali posa ya badiscours ya bongo te. Kongo ezali besoin ya unité. Kongo ezali posa ya kongole oyo azali na bolingo ya Kongo. Kongo aza posa ya kongole oyo azali susi ya bakongole. Tobosanaka histoire te. Na mboka oyo toyokaki déclaration Katumbi asalaka na Jeune Afrique, alobaki le mal c'est Kabila, alobaki bien na Kongo oyo ke moto abomi Kongo, moto asali bamabe nyonso na Kongo eza Kabila, yango nde na longo epai ya Kabila. Tokoyebisa bino ke babandaki koyela mbongo, babandaki koyela mbongo ya moyibi, babandaki koyela mbongo ya leta nde bitumba na bango ezali na intere ya Kongole te. Babandaki koyiba ba minere na biso bazoteka bazose partage mbongo ya moyibi. Lelo balingi basangana, lisangana bango ezali na intere ya peuple congolais te. Lisangana bango ezali ya ba intere na bango individuel. Esengeli peuple congolais ayeba. Ça n'a rien à voir avec le peuple katangais. Bakatangais nyonso bazalaki en société. Ezalaki ka groupe ya bapoliticien 90% ezalaki kaka bapoliticien bazali na kati. Soki bazalaki posa ya bakatangais nyonso balingi babengisa na basheke, balingi babengisa na bacomédien, balingaki babengisa bakushe nyonso. Tomoni batu na bachef coutumier babengisi bango te. Yango nde tozotire attention ezali baindividu oyo balingi bazenga na groupe ya bato oyo bazali posa badestabilize Kongo na biso. Soki bango basangani bayokani basali réconciliation ezali mpona bango moko baindividu batikala kosangisa peuple katangais. Kongo ezali posa ya badiscours ya badivision te. Maman ya 57 ans Sarah Kapinga a présenté qui dissertation na ye elongo na artiste musicien akenda nsango héritier Watanabe oyo azongi pe kelasi ezalaki ndenge nini bolanda na reportage oyo. Classe ezalaka na acheté ndenge toyebeli yango lelo na lancement officiel ya bref ya hors session ya édition ya examen d'état 2021-2022. Tokutaki Sarah Kapinga oyo azali mama ya 57 ans ayaki kosala dissertation na ye à la ville province ya Kinshasa. Azalaki très sereine nazozela apesa ye papier na ye bisika wapi akosala dissertation na kati ya kelasi. Abandaki kovanda kimi azotala alobi ki azongeli kelasi po azwa diplôme po lobi akota na milieu d'emploi pe azala compétitive. Tango bapesi ye papier abandi ko travailler le lenge elongo bani boye ba ki examen d'état ya tour oyo ezui plus de 9000 élèves na Kinshasa pe na République démocratique du Congo mobimba
soit accroissement ya makasi par rapport ya année passée. Kasi na ngambo mosusu héritier Watanabe Wata ndenge tobengaka ye yepe moko artiste musicien mboka na biso azongaki kelasi lokola autodidacte tango ayaki na centre pagai botala ndenge elekanaki bana nyonso bani bakanga na ye photo kasi ye ya motu ya lobi azongeli kelasi po azwa diplôme na ye en bon uniforme pour que lobby azala pe valable ayeba ko représenter yango en tout cas oyeba que semaine oyo nyonso les finalistes bazosala ba hors session na bango pe ezosalema malamu Kinshasa l'équipe partout. Ezaki édition le 24 mai 2022 to présenté Bino Mokolalo merci na Bino Bolanda Kibiso partout dans le monde to kuten très prochainement na susimo ko ko servir Bino magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no